Bote balingami, certainement vous allez bien bandeko. Et lobby na sala qui live moko. Toujours continuer sur sujet à les péchés du sexe, les sous-manzotologie. Nous avons l'autre fois sur 100% de votre aller félo, 80% des apprendre les sous-manzotologie. Alors, depuis un temps, on a développé thème Oyo et toujours ko simba moi partout par rapport à prodige puis fit down par rapport à la stratégie au moyen Satan à multiplier, sachant qu'il a peu de temps, selon Apocalypse 12. Et objectif est ça, mais tout le monde va le faire. Bandeko Satan a maximisé le potentiel de diable. Satan a multiplié la stratégie. Satan a niati vitesse ya souka. Et a déterminé à le détruire. Alors, les sous-mots et piège pour la moto, l'élo, c'est le sexe. Tellement ils ont doux. Tout le monde aime. Mais malheureusement, et belé, bazo ko ignorer que le sexe ça a une implication spirituelle. Les actes ont posé acte ou qui bilingue non, il y a des conséquences très néfastes. Il y a au saranade. Alors, tu as mis la pointe sur la sexualité dans la musique. Ok? Lobby, tout ça là dans la live, ils ont une chaîne dans YouTube, dans introduisant kaka, nous développons très bien samedi prochain. Parce que tout ça va live samedi na dimanche kaka. Du lundi à vendredi, c'est pour la prière, na compte dans sur TikTok pour les gens intéressés. Et sur le petit cas d'où Jésus, D-O-U-X. Et puis Jésus, au moins la photo dans l'aïe, nebisika chaque 5h à 6h dans la culte matinale. Et puis il y a les 23h à minuit. Alors, on est tout ça là live samedi à dimanche. Tout le monde moi belé moi le bagnon sur Rosalate mais on sait moi briefing pour na bateau yo j'aurai temps peut-être que ta live na bisoté. Bande on a constater actuellement banzembo comme on a ba tendance érotique. Banzembo et comme kaka banzembo mo ya babolingo. Oka mutazo yembela chérie na ye mutazo yemba aza komikanga azokanga misu mabe akomilinga onde nyoka ya pharmacie moni nyoka pharmacie ndinga linga nzete wala mutu akomikanga kangi misu azokobina bibi de la renta azokobina Deborah ezala nini Deborah nini Deborah simbi koto yo na ba rayon faible voilà na ba nini susu banzembo kilikili et banzembo mingi na ba tendance ya mambo ya salité plus grave bazo yemba bêtise bota banzembo mo beta lelo bota banzembo mo yemba malelo kala banzembo zaki plus na tendance à conseiller et surtout banjilo ebele ba se retrouver na ba mikili pona nini pona ba concert et dia misi na banzembo mais bota banzembo ko beta lelo. La musique, je vous ai dit, en influence. Musique et BBC jeunesse, je dirais 50% de destruction est en Congo. Ça, sur 100% de destruction est en Congo, 50% est la musique. Les musiciens, BBC jeunesse, les musiciens, BBC génération, les musiciens, BBC et Bana, Topemboka, Tomokili. La famille, croyez-moi, Soki, les musiciens congolais, bazaki na ba esprit lokola ba Lucky Dube Congo ngeza modèle ezate les loto en vers Afrique d'ici de comme poto eza parce que ba Lucky Dube ba bunda tina loyembo ba même révolution par la musique mais bota lelo musique na Congo mamba salité na mamba salité tata mobima na mande fois pembe abina nika mamba salité papa maman ba pesa sima papa ba beta tonga bokei na ba fête en famille maman papa na bana dans soane zo binama soni mawa pasi nyonso na objectif eza nini balongolo ka leçon et ça tana yebi ke soko kitisi ka leçon azuelo azoluka et ces musiciens là tous ces musiciens mondains bazarbe évangéliste ya diable ya satana so bakuta na vidéo ba yebi ke mamna lo beza ya solo
De même que nous sommes sauvés pour sauver. De même, nangambo wana pe so ba gagner, eza pe pour perdre parce que kuna eza pour okufa. Yesu alobaki na biso to ino sala les nations des disciples. De même, Satan n'a pas tinda ba oye ba ke sala des nations des disciples. Vous qui suivez et qui écoutez ce genre de musique, vous qui bois candidat, à moins que vous bon la motema. Banzembo, mabina mamba salité. Eza moko ya ba stratégie. Ezali mission au bazui. Ezali révélation au bazui. Eza musalo batindi ba mbo kantango eza azarte. Bon mona ba mission ba ko yemba ba mamba salité atata mokolo ana bana. Et sengone zaka yemba nika manzembo mamba salité akenda classe ama ele, il est instruit. Ana mbongo ko gagner vie na bandenge mususu. Mazoko se permettre à zoma mamba salité, il est très à l'aise, il est dans sa peau. Bat ba mon normal. C'est musicien. Nous développer thème samedi prochain. Batuma B. Ba pédiatre na niveau 00. Yako violara ba danseuse. Yako bimana ba mineur. Bana batamike meke ba 8 ans, ya ba 10 ans. Batuma B bandoki. Nde bato bino ba kokumisela mbo bisanga ba chrétien. Que le Seigneur vous pardonne. Lobi boromona ye. Ake na église ya pasteur wa cultiste wana parce que baza bango na bango bake ko chema boko kuna ba pambolier songolo asambelaka paka la sambelaka et tant que vous êtes ko dénoncer blog vous venez nous insulter, vous venez m'insulter nzamba kutana na bino bane bota ba danse ebinama bota la challenge za mikolo na TikTok ya magoda akenda réveiller alcool alobaka kenda réveiller nzo anda kenda na retraite ya magoda. Ya ma bembe, ya ma bebe. Bon, bota modèle ba obi na danse wana. Arigi. Mama mo raza obi na ona Kinshasa na liputa na tolo s'il vous plaît. Moi je nga quand ça za muto libo manzo randa za normal. Aza suki fan soki ya wata. Na liputa na tolo ya pamba. Siko aza na nzoto ya ba femme africaine. A obi na zo ke no ko ela bana mibali na nzoto. Azo balola sima, azo ko peka kokopeti kararango, azo ko ningisa yango. Dites-moi, moi la sur danse oiseau bina, croyez-vous que bala mibali o bazana ba normal na mituna bango, pendant que ba hôtel danse ba bongo. Na moni ba mineur ba osala challenge oyo. Bana mike ba adolescente, baza même pas na 18 ans. Bazui ba kiti. Ba ki ko vandela ba kiti ya magoda. Tala ndenge ba ko balola loketo na ba mama mikolo kuna ba komi na niveau anate. De la kisa misala ya bana, on a vie ya bana, on a bota bisika Kongo ekomi. Bota place musique et memi mboka na déclin. Bota la ndenge musique et BBC et éducation ya mboka. Kala papa nyonso zaka papa mama nyonso zaka mama. Ako kamulo lito ya ko beto mbata lelo o meka ngwe ba o finga yo makamba salité. Musique et contribuer na destruction et éducation ya peuple. Bota banze mo betama. Chai awa yo na koti misapi na nukuti. Et mutama mutana okangela biso batongo biye bomo chapanzi likolo nana osa muta musala o ya sali kana moi inana ya pamba ata soka yibaki ya solo ba l'île forage ba détourner ba milliards ba sali ba onene lui aussi le père de famille non boko compasser atate na ebela bola mo sali na tamuke honte à vous une telle personne bo livrer ata so côté ici d'émission ceux qui lettre ceux qui ne rejeter ça aza fierté ya mboka Congo bande obota place mboka ezokende la musique la sexualité dans la musique eza mission oyo satana apesi ba disciple na ye ba adepte na ye ba missionnaire na ye ba musicien mondain ba nyonso ba évangéliste ya satana ba nyonso ba disciple ya diable ba to misala ya mabe na banzembo na ba misala ezomonana et banze mona on bobeta na banda kuna bino ya on moni ba foyer belé le na kimiate pourquoi parce que vos maisons sont remplies na ba mauvais esprit na ebisa ki bino mutu nyo so ka musique dit mondain d'office aux alliés na ba mari femme de nuit ato boyango c'est ça la vérité parce que musique wana eko memela bino mibali na basi ya butu objectif na bango za pona ko sisser énergie ko sisser étoile ya on moni ba vie belé lelo ba étoile belé za brisé triste ba musique wana boyoka wana ndezo memelo ba malheur na banda ko na bino ya ba musique ko yoka te
ba musique ya salité ya bondo ki ya bosoto. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evanzelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa maintenant tu
métamorphosé. Aussi mingo sambo maladie na biso. Olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na motoke lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé batona bakoma o biso dolera ngulu te o milimo mobe kota na ngulu mais so bino bolera ngulu te ko milimo mobe kota na ngulu ko mela mai te ko milimo mobe kota na mai yango to kumbisa Nzambe ko akufa asekwa avandi na ngulu